Bene.
bisenga senga nzamba londe nalemi bi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalemi bi ya bisenga senga nzamba londe lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yo Sawa fako sawa fako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga Chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Nzambe nazobinela azanzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela Nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu Nzambe ayoki bosenga na nga Nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye Nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobaka te apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitino Azanzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur qui on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya Nzambe eza wapi soki Nzambe azopambola yo lingana obakelekele monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo
Monisanga loboko na yo, naipa na yo, mosantu yo, monisanga loboko na
nzambe nazobinela aza nzambe ya mosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzambe ya mosolo oyo naza koyembela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nazalaka lokatere apesinga na bango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apambolinga yeso apambolinga yeso dans les noms de Jésus-Christ, là où nous sommes, quand on contrôle, non seulement dans le nom de Jésus, tous les points de Satan, tous les points de Jésus, pour combattre l'autre, pour combattre la famille, sexuellement, là, nous réduisons la puissance dans l'ensemble, Wabba fils du prophète, pas dans le royaume de Dieu, pas dans le centre de réveil. Nous sommes bougés, nous sommes bougés. On vient à avoir pied. On n'a pas mon aïe ingénieur. On est ensemble. Nous sommes na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Santo yo, monisanga loboko na Samba lolo yo, azosale Samba kaba sangolwe, azosale Salilanga Yesu L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba
démon surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate sou pasi bablo msuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboué, mon colo compagnon Yeni au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe ya ngai oh ma na pusi ko téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32.
naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez retour oui okende besoin oui tika supposa na Sainte Thérèse le seul elle lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moïno no maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko longwate, ko so to ngalo mobimba. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ezali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Cibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Bah José.